Ezopesaka pasi pe mawa, ezopesa pasi na motema, ezopesa pasi mingi bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te. Kande tobeta lisolo ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Madame Elombe oyo autaki kokufa, autaki kotika biso mokolo ya lobby vers 12h. Bandeko nanga en tout cas esali pasi na motema kande boyebi awa sikoyo ba makambo ekomi kobima ba makambo ya mikete me makambo ya minene. Alors lelo oyo nalingi lisusu na ya kotiela bino mwa video to mekana no ko partager kaka ba moment oyo ezosala pasi mingi na motema. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi que non oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore à chaque fois que Inès NM officiel au bandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr kota la bisope ezalaka devoir na bino bandeko nanga. Kosale la bisope partage eza devoir na bino kaka ndenge boyebi. Tolanda nanu année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande na yep sarabino, batela santé. Soki oko batela santé te, motumoko te, akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout ndenge nini ya komi batela. Sango ya malamu bandeko nanga po na bandeko na biso nyonso ba oyo bazotungisama na oyo etali makambo ya mabota. Gavker bandeko nanga aye na ba solution ya makasi, Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Po na bandeko na biso nyonso o bazotungisama na oyo etali makambo ya mabota. En tout cas bobenga Gavker na lombangu ba solution ezali. Voilà. La famille sans plus tarder nazotie la bino mwa video moko ya mukuse kaka bola ndango na buke binyo songa ya bino mama Inès NM officiel nazozonga sima pona komeka koya ko continuer analyse na biso ka ndenge tozokende nango tolanda et on se retrouve juste après. Directrice Astrid de Kumbama Yamba, en même temps pasteur de cette direction 7 Yolo Sud, c'est-à-dire EP7 Yolo Sud, là où Madame Elombe travaille. Nous sommes surpris aujourd'hui, juste après le travail, on a libéré les enfants. Comme d'habitude, nous restons momentanément
Et subitement, nous recevons une nouvelle qui nous a bouleversés. On ne sait même pas comment dire. Parce que nous savons que Mme Elombe, pour cette année scolaire, elle a fait seulement 2 semaines de la rentrée scolaire. Après ces 2 semaines, elle est tombée malade. Elle était internée à Mokole, du côté privé. Elle est sortie. Et elle continuait comment dirais-je, le rendez-vous avec espoir qu'avec le traitement, elle va se rétablir. Mais, à notre grande surprise, on vient nous informer qu'elle n'est plus. En tant que pasteur, je dis, c'est le Seigneur qui nous a donné Elombe, et c'est le Seigneur qui a accepté de récupérer Elombe. Que son nom soit loué. Mais pour ce complexe, et surtout la direction de l'EP7, ça dépasse tout entendement. Jeune qu'elle était, courageuse qu'elle était, gentille qu'elle était, et nous venons de perdre un élément de valeur, vraiment de valeur. Je pourrais dire que Elombe, c'était une étoile pour nous. Parce qu'on parle maintenant de cette école partout. En ce moment même, je reçois les appels venant des États-Unis, France, Australie, presque partout. Et cette Kinshasa, n'en parlons pas. Il n'y a que de pleurs. Et si nous recourons à la Bible, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, nous dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps de grandir, il y a un temps de se marier, de travailler, de rigoler, et il y a aussi un temps fatal, la mort. Et maintenant nous pleurons Elombe. On ne sait pas encore demain quelle sera l'ambiance de cette école. Parce que la nouvelle est tombée après que tout le monde est déjà parti. Mais il y a une délégation de nos enseignants qui sont allés à la morgue pour palper du doigt. Et la délégation nous a dit, oui, nous avons vu Elombe. On est en train de faire le... Donc on attend à ce qu'on puisse terminer la situation d'elle pour qu'on la fasse passer à la morgue. Alors c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Je ne saurais pas parler beaucoup parce que parfois elle m'appelait ma copine. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Ngai Pasteur Astrid Tumba Mayamba, directrice ya EP7 Yolo Sud. Oyo asali mosala mwa ntango bambula na Madame Elombe. Me na nzela na Elombe apesaki ebele na bato bu ya kozala baenseignante ou enseignant. Ya liboso alingaka mosala na ye mingi. Azaki mpe kolinga bana mingi. Elombe apesi bato nyonso bu ya kobina na bana. Voir même ngai directrice, c'est vrai, tobinaka, toyembaka. Mais façon dont Elombe memaki biso ekomaki vraiment ndenge mosusu. Et moto nyonso azaki kosepela parce que tozaki koyamba baautorité nyonso minene bazoya
kaka pona à partir ya maîtresse Elombe azaki lokola phare Elombe asili mosala na ye malamu kati na biso entente ezalaki na ye vis-à-vis na bacollègue na ye evandeli nyonso ezalaki malamu bongo eza na moyen ya koloba mingi te tolobi kaka nzambe azwa lokumu toyebi ete Elombe akei nzambe akozongisela biso Elombe mosusu kombo na ye ekumama donc toza kati na pasi makasi me moto ayebi na kopesa biso kimia wana ezaka nzambe po ye nde kolobomo ya bato mbula oyo Elombe asali mosala pa motele te parce que rentrée scolaire oyebi ezalaki timide bana bazalaki moke et deuxième semaine nde bana baebandi koya Elombe asali na bango après ça azwi maladi maladi wana nde eye komema ye te na kufa oyo moye toloba mingi likolo na yango eza te me abelaki azalaki internet na mokole na privé pe azongaki ndako abandaki kokende kozwa basoin kozonga me toyoki ete aza lisusu te nde atiki biso bongo. Merci beaucoup. Liloba soki ezali ete ndenge olowuti koloba programme moko eyebani nano te po awa tozoloba baza na morgue bon après baformalité nyonso to bakotika kor kuna biso tokokita na libota mpona koyeba eza ndenge nini me mpona Elombe ekozala cérémonie moko monene parce que azalaki lisusu simple enseignante comme tel te nakomaki na niveau ya makasi bon sikoyo moyen napesa mpenza programme na ye eza te parce que ezali kotala baboti kotala biso église parce que école na biso ezali école conventionnée protestante nauti mpe koyebisa déjà coordinateur na biso bongo nakanisi programme na ye ekobongisama ndenge wana mpe na bakonzi oyo nyonso bayebi biso oyo nyonso bazali kotravaille na biso nakasi tokozala na bango elongo mpona likambo ya madame Elombe. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Ponayo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo ya Yesu. Sûr et certain, Madame Elombe a couché. Madame Bonnette Elombe a couché na tongwa lelo vers 11h. 11h passé. Nous sommes en formation, juste on va libérer Bana à la porte. J'ai coup de fil par collègue mon oyaye de que Madame Elombe a couché. En tout cas, eloko ekomeli biso eza facilité ya kosupporte tokoki kodigere yango te na midi na lelo liwa ya Bonnette ebebiseli biso après midi mobimba ebebiseli biso journal lelo mobimba en tout cas
mpasi oyo toza nango nzambe ye moko nde ayebi akonsole mitema na biso. Depuis deuxième semaine ya rentrée nde Elombe abandi malade. Première semaine azalaki na ye se présentaki asalaki mosala na ye. Deuxième semaine nde abandi malade. Depuis la deuxième semaine de la rentrée wana ti lelo na ndenge aye korendre âme na ye. Elombe oui aumei mpo nga na ye kokuta ye. Bon, Elombe aza mwana mwasi moko accueillante. Elombe alobaka nasilikaka te. Une fois amoni likambo akoloba. Alobi biso toza na système obengana ba mon cher, mwasi mobali mon cher. Ah mon cher, eloko osalaki lobi na sepeli nango te. Eloko osalaki lobi na sepeli nango te. Bosolo ti esi nanga na kanda te nga silika nanga te. Donc Elombe azali bien. Soki aza nango bolia. Soki aza nango te lelo na lelo te. Mais soki aza nango te ya mokie wana bopartage. Donc azali mwasi moko ayebova na bato. Malgré âge na ye mwana mokie wana ndenge atiki biso na kibu mwana nyonso tu molimo na ye pema na kima. Bon azali marié te, azali ka na mwana na ye moko atiki mwana na ye ka moko. Bon nazoyebisa bato nyonso tu oyo bayoki sango oyo bakompatie na biso elongo molimo Elombe pema na kima. Seigneur, nous estimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Nayo totika mokili tobwaki nyonso mpo na Yesu baforterese ekwei nyonso ekwei na nguya ya kombo Yesu. Ozala na netoli kombo na yo Yesu, otangola na bota na nguya na yo modikisi ya fodebadara. Change à position, Dieu changera ta situation. On sait un autre, mais au qui mon papa. Natiki maso ya mokili ezemaki ngai na mabonga alandi mwinda ya bomoi zela solo bomoi esue. Natelemi nakoyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli. Lolobi mpe libela nakomi mwana Nzambe. Motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Lekotelema oganga belela kombo ya Yesu. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.
ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Nekotelema oganga belela kombo ya Yesu. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts, les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Est-ce que ça va, Baba Kuka? Totika la kaka na poste ya prière. Nakoyembela yo mokonzi, zela solo bomoi. Voilà, nabandi ebela bato toti kolanda awa eza na école oyo Madame Elombe abandaki kotangisa bandeko nanga. Toti koyoka, toti kolanda pe ba témoignage nyonso oyo baninga na ye, ba camarade na ye, ba collègue na ye ya service babandaki ko pesa. Ezo sala pasi ya makasi bandeko nanga koya kotala lelo Madame Elombe aye kokufa ba makambo ekomi kobima. Bele ba makambo ekomi nango kobima kili bandeko nanga kande boyebi communauté na biso eza communauté moko oyo ezangaka dossier te ezangaka makambo te. Il y a de ces personnes au bazoya bazoloba que non Madame Elombe eloko ebomisi ye abando bimana mobala batu yango babwakela ye mbaso tomoni kipe de l'autre côté batu mosusu baye pe na ba makambo na bango keno jalousie batu o bazalaki pembeni na ye entourage na ye bayokela ye jalousie yango bayeki kotiela ye poison. Donc ba makambo ezobimaka nango kaka matin midi soir ba makambo ya mukete mais ba makambo chaque jour ba makambo kaka ya minene concernant Madame Elombe. Alors eloko kanga na komika koloba awa bandeko nanga eza que malgré nini o batu bakoloba parce que toyebi biso nyonso kaka no soki mutu akufi batu bayaka ka balobaka. Alors to tika komikotisa na makambo oyo toyebi mutu na makolo te s'il vous plaît mutu asi akufi tolela na famille oyo ezolela ya oyo ya bango soki omoni ke okolela na yo te en tout cas vanda na yo matanga oyo eza tekete eza matanga moko national te eza matanga aza mutu moko ayebanaki na ndenge na ye ya kobina oyo abandaki kobina yango esalaki kenoto ya koyeba ye. Alors cela ne veut pas dire que biso toya to banda sikoyo koloba kosala bisala sala na biso oyo biso tokolinga eza bongo te yango penza ngana kosenga epi na ye kosenga na ex belle famille ya Madame Elombe bisika nyonso bolanda Madame Ines NM officiel s'il vous plaît na sengi na bino ata soki boina ex belle fille na bino cela ne vous donne pas le droit ya kotaka na ma live ya TikTok pona kobanda kolobaka ba makambo obo loba eza bien te toyebi déjà ki na ba famille ebele balingaka ba belle fille na bango te c'est connu de tout le monde toyebaka na bino pe famille ya Madame Elombe s'il vous plaît bovanda kimia quel que soit les journalistes obazoya epai na bino bovanda kimia na ba famille na biso batu bakufaka est-ce que toyaka ko étaler yango na ba réseaux sociaux ata soki aza mutu moko ayebana na ba réseaux sociaux cela ne veut pas dire que bino pe famille et pe sa bino opportunité ya kolinga koya ko banda ko swana likolo ko swana eza na ba makambo mosusu ebimaka na se ya kanda. Alors apaisez-vous et kozala vraiment malamu asi akufi réseaux sociaux batu bakoloba musala batu ya réseaux sociaux babiso oyo ezalaka koloba
ezalaka mpenza mosala na biso sikoyo bino bopesa biso matière te ekozala bien te mutu soki akufi botikaka mutu akufi na ye akende na ye kopema ekozala toujours et encore malamu mingi. Voilà, tokomi na mwa suka partage na biso ya lelo. En tout cas bandeko na biso nyonso merci beaucoup na bao nyonso balandaki ngai. Merci, bye et à la prochaine.